Artiste comédien, Michel. Sex tap cabine. Maman cabine. Président, il faut aussi ça. Ex-président Joël Barézo. Joël Barézo. Papa Kwedi pa Ochokufa. Et celle que nous avons validé sur Papa Kwedi. Nous avons un chapeau. Mes condoléances na famille à Papa Kwedi. On a vraiment fait na poser que artiste na contribué en hauteur. Mais na lobby boy. Parce que ceux qui yo yebi que monto a chilling de on poison. O sala ni. Ceux qui nzamba permettre tout okufa. Il faut nous amener à permettre nous. Il faut d'ailleurs ngana muta spiritus. Hein? Spiritus ngana muta ba esprit. Muta va ba longolo na mokili faut nzamba permettre. Ba réunion ni tombe matanga mama chako. Ma groupe beaucoup moins roya ko staffer ko ba bière. Président Lomba Azali, président Masumu. Ba ene na parce que ba ene nani? Ba za ba ene na bilo. Yo ba nada ene na nada bini boso na ngati. Ba nga batanga yo asa. Ansu solo za vient na ngana âge. Biso sali succès à CDT. To sali succès à Ndonzingité, to sali succès à TV Ngati. Yo mto yebi bango bat babima na tangela na pièce moko. Oh yo yebi pièce na bango moko basala na groupe na bango na groupe sina. Si neti ngabe na 12 basi. 12. Mna na ye. To moni bilo moi pas réseau tout ça démarqué ou mettre pour panzana moi c'est que non donc vous sambria rapide temps on pas président ba réseau OK wana c'est normal na yebi so clair biso to longa on pas ba réseau te ba réseau na benga na biso a benga na biso pour ton solo na un solo le président azamwa na motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien Fada, thank you Fada. Chers amis fidèles, la balandinion sont toujours besoin Kalibakou, Yakondabi sur la 4 chaîne Amino. Yali Nazarien TV, la 4 émission Amino, table sainte, où ils ont présenté par votre humble serviteur Dadi Moukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba, Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle Jires Oazan sur la caméra, pourquoi pas équipe Mobimba Yali Nazareth TV, vraiment merci et belé. Le table 7 Nazana Mokoya artiste comédien Mboka Nabiso. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazareth TV. Avant la bonne présentation nos artiste comédien en combo ya Muchele l'ancien à la régie a tiré vraiment quantique aux autres films bana nzambe ça la bana nzambe le comme le sac comme on dit il y a la servante de Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Na
na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati. Po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Voilà, Naebi Kenon, chaque plaisir à mon PDG Maman Tiffany Mokwa, sur la Nanga, et puis je dis un grand merci la Philomène Mokwa, ma bivette de mots, pourquoi pas à toi Fabos, c'est Jack pour depuis France, Naebi Chao, le sang de mon temps, ça m'a vraiment plaisir. Merci à Giras, ici ma caméra, à fond caméra pour terminer mon invité, artiste Mochel. Bonjour artiste. Ouais, bonjour. Ça t'aide bien, Angola Nzambi. Angola Nzambi, c'était Pepele. Tu es Nzambi ça. Oui, ça. En forme. En forme. Bon, moi j'ai dit par rapport à tout le monde, ce soir, je vais quoi qu'on en ce moment dans les Nazariens TV. Ouais, na Pessimbote, na bato Kubola Nanga, na Mokolo chaîne, Maman Tiffany Pessimbote, place à Dani. Depuis que je suis chapeau, je suis studio. Je suis studio, je suis artiste, je suis chapeau, ah, bien chapeau. La blague est même ta moto parce que la kin, ta moto presque ta moto belé. Ah bah ça la entre différence entre casque na des locaux côté. Bon. Na yo côté c'est na mususu na yo lo baboy comme mususu te na lobby na sali beauté. Mais nga la lati pour na bi ke oza ba maçon. Ya ba gister, pour ça tout. Ni tu na to na yo zo ngai, na to na pale na ti bon na. Bani. Nga na te ona te nga na to na mo studio na ti bon. Ok, voilà, artiste Mochel Tozana yo awa par rapport il y a des événements par rapport à ce qui s'est passé entre vous les artistes comédiens sans plus tarder dans un format direct là yo artiste comédien Mochel ba sex tap ka bino maman mabika bino ba naro ba sunu ba conflit ils entre bino. Aujourd'hui tout bêtement nous affaire d'abord il y a des artistes comédiens au Baucho Tikabicho. Tout comme on a départ, il y a des artistes comédiens qui na Kauka Awa, Tcheko, Aocho Kufa la poison. La poison? Bon, deux toujours qui interview, il y a moi na Kasinae. Nous avons une émission qui interview avec un autre Tcheko Kufa qui na poison. Non, tu as poison. Bon, on a beau être qui na détail. On a beau être qui na détail. Ba image ezali to na saki on la chaîne moi la kasina do mbaki abaki na qui na poison ba tchela ki poison mais abaki tozo après matanga tozo ngela pe na a détailler a popola ba to ti siko matanga ezalaka obi ti siko matanga ezalaka ba kumba bo azongi te azonga bo pesa ne ba mois ba ne ou quoi te bon a ça biso ça biso sim pour la zonga et pour na aller parce que so mutanga tchela ki poison to akufika siko boye bande watu ebite mais koyoka d'abord tout d'abord lisolo ya liwa ya Tcheko boyoka d'abord que Tcheko akufa ki sala ki oni otaki artiste comédien ouais Tcheko za vie na ngai o na yebi na monde théâtre ya cinéma to solaka malgré tout yana ba scène musu to sala place moko te mais to zaina mo ko sola mo trop pour ngapi na fana na kauka le na zaka kota ex patron na ngato président na nga na kauka président nani Joël. Mettez la caméra, président. Il faut aussi ça. Ex-président Joël Barizo. Joël Barizo. Ex-président Nanga. Il est dans la Chine à Palais. Il est dans la Tcheko. Kalamim pété avec un été qui n'a réalisé
film na yemi walinga sala mais nzambe isalamité que nzamba zuye gloire à Dieu nde yangwana mais lelo sikoyoka chekwa kufi omoni susu notre papa et que c'est comme notre papa pe akufi papa Kwedi pa ocho kufa et c'est là que nous ko baliwa sur ya papa Kwedi na longa non chapeau mes condoléances na famille ya papa Kwedi et ça li biso passe ba icône moni biso to na si non pena place ba papa Kwedi ba atteindre l'objectif mambo ya théâtre to mambo cinéma na biso biso to comité les bango bazo longwa déjà belé bozo sala moi passe il faut bango bazala ka ba mona ka ba niveau biso to koma ba correction na bango ba ka pe biso ba implice tala ndeti ba mama chako ba longwa na scène papa Kwedi longwe na scène ba papa Kongokini baza mo belé ba grand ou le que peut-être ba okende lelo bato belé o ba théâtre ngo to cinéma ngo mabe ba éviter nande te ba éviter ba ça cinéma ba belé ba belé na king ba éviter ba ça la cinéma ngo so bato ba sala ba cinéma o faut ba zalaka ba mona kande to sala pour ba corriger biso par rapport à derrière na biso to ça ok voilà liwa ya papa Kwedi et puis Bartou Samsoussou Baocho la dans les sous ouais si ma lelo ya toza bo lobby na zoka information na maman Nzita mes condoléances na famille ya maman Nzita maman Nzita autotika biso akufi na éviter liwa akufi les années na éviter mais tout ça pourquoi kaka vaguement koyé parce que dernièrement vous avez qui sous na actualité vous les artistes comédiens mais tout le monde vaguement ko ya liwa ko landana ils ont ba mois mais kana mois mo landani ça dire à quoi bon to lo bandeti na sens normal on a roloba papa Kwedi oui to nazo lela ye mingi parce que ya tiki biso mais AGP pousanaki maman Nzita pe AGP pousanaki moni bato bazaka so AGP pousani ba obela trop les ara moi bien ti hein les peut-être na roloba peut-être moi ba maladie ba belaki ba malaise wana ndese peut-être batika biso na mokili mais na éviter na sens nini o peut-être bato sunde ba olobela ngo ba nini na éviter ndeti maman Nzita bo babacheli poison ko bazwani bon na éviter vous chose que tu vas tu appuyer la poison ba non ba loba yiki bacheli cheko poison mutongo ba ba ya cheli cheko poison c'est que non akufita zana bon moi ba otanga ko muna mais quand ils allaient là autant remonter na simat na simane to yeba mon colonie na pulu le bima awat to kaka mon colonie na chele pour poison to kaka ka boyo kana wa montant ti squat bima te toi n'a rien toi n'a biloko ti toi n'a rien ce qu'on a cholo poison pour nous et à biloko monsieur ba confier ba momi ba chérie hein moi si na yo na o mo bima na ye au koto boye et te kena banzela mususu mais ba poison pena nde pena ba baloba terrain poison pena ngana sira na moti rasi na moti na sira ah famille zo ba jambo ya to na poison yo atira ko na ngana boy na contredit famille moko te ya bato ba kende ona bango kufina poison ta ki artiste na contredit yango te mais na lobi boy parce que ceux qui yo yebi ke mutu achili nde ona poison o sala nini o ya ko dévoiler secret on en plus au kangisi na tribunal yo moni na hotel loko te bandika ko ya chela ke poison o asana ki boy pa to tika ba blague poison yate ba ko pa mo normal na bango abeli na ka kofi tana epe koki te bon na ebite ne to tambola ba muna mutana ndenge na ye so bi simba sima peut-être ba ko no simba so asimbi kisi so nginde to baloba et dépendre na ye mais liwa nyonso avant muta kufeza ba chelo poison ezala ndoki nga bomayo soki nzamba permettre to kufa il faut nous amener à permettre nous il faut d'ailleurs hein moni ndeti maman prophétesse na biso Tiffany bon ba maman nzambe yo tunayi ya mbele l'émission tunayi maman na lo biso ba na rolo biso ba na rolo ba nini ngana muta spiritus hein spiritus ngana muta ba esprit muta va ba longolo na mokili il faut nzamba permettre so andimi to longwate so andimi to longwate ce qui andimi to longwate okubando bela bayemba ngo to okatela baba misanza mne bayemba mutu abelaki maladi moko okuna balala na mbeto hôpitalo ayaki na malaria akufa na tikali c'est quand bota linyo te nda longolio par rapport ya nini ya mambo yake ni kwa matanga ya papa
et puis ezokende nini? Bon, matanga Tisco pour l'instant n'a participé à la réunion. Moko on a yebi pour na zaki ati na utiba Congo ngene ba tournage. Ni na ye mamba pali na ngani na utonga. Ni mo ngala ti chapeau. Programme pena ya yebi mais ba to na ba groupe, to ye ba programme par rapport à ba groupe, tout participer na ba réunion télé. Pourquoi mon ngele ya téléphone c'est comment on go to ye donc na ba groupe. Mais par rapport ya ndenge pe bino ba artiste comédien bino ba soutien ya kaka so mutakufi so mutobela boyaka ala te bo assistant te. Bon, les arras sont mutakufi ne bobo ça va la réunion ne to na matanga mama chako ba groupe beaucoup moins roya ko staffer ko ba bière non bato pena baza na kolo baza na ba stati ya mama bani bazali président Lombe soit président bonjour place monsieur Zali président Lombe Azali président Masumu nani susu azana mambo ya ba Kombo Kimia Los Angeles président Los Angeles bato bazana pena na ba blog wana bazali o bakindaka mais biso siko na mama wana to intégrer na kata mama wana te biso na to ba artiste to na ba groupe na biso usala pe mama na biso mais so likambo ezali to pousse na état ke ba grand état ke presque ba réunion ezali to yo kama monde ezali mais ba réunion de ba usala bobo non oui mama wana esala mande lobi pona ko sangisa mbongo to ko sala boye ezalaka bongo ezali pa na bino ba journaliste ezali pa ba musicien nyonso ezalaka bongo nyonso za biso ba journaliste ba musicien bino bozala bongo te bino bongo ya bo bino ba journaliste bosala ni nga mona place bino bosaba réunion bokena RTNC ba question ya ngai tena tout ba question ya ngai. Voilà, chers amis, donc on continue toujours l'émission la bicho par rapport il y a tout ils a été qu'il y a un limbo on doit ça on dit ba mbongo te bango ba balia ba mbongo yo ke limbo mo wei ba vantier ngo kumisa na ba teva on ngana danger ba peso mbongo beaucoup na mo wei yo zimbongo li ala po beaucoup kumisa ngana danger ngana boy yana biso ba tout ba lega wana biso tout on a rien. On a rêvé, on va matolo, to sengaka, si to boire ba to no na boire vena ngana na Paris, pas petit lombong. Yo quand to boire ya pam. O vena ngana no za bo, pas pesoka là, to choba bilamba. To ba to matolo, to on a rien. Voilà, rien ba matolo. To ba matolo. Le lot artiste Muchele ba to bele ba okamwa yo ba ba artiste Muchele ba misusu ba yebi yo to ba wuti wapi. Mais na nito bete to fo alo mo entre parenthèses muké, l'émission la biso toujours là. Ngaki na ngaka po fongola mukefu na bisa bato clair bato banga bato na artiste mutela uti wapi bato bino boyebi bango wana bayebinga bato boyebi bango wana bo bana kutu bayebinga na uta na groupe oyo muto abimisa bacteur ebele koleka ba président tout o basala théâtre nani ba réseau na clair muto abimisa bacteur ebele na biso na ebele na Congo muto aleki ba réseau ati na ba président tout ya théâtre n'est pas clair. Si on t'a dit Caleb, ça banane. Bazar, banane. Ça va le temps que l'eau va combo. Banane. Le tout le monde a asia, tout le monde a la richesse, tout le monde a le lot couteau ou à ça six. Nada. Tokei. Yo tanga kaka. Bazé belé. Tanga kaka. Caleb banane yo. Tanga kaka. Bazé belé tellement na ko. Babi na neni. Na neni. Mais parce que babi bo. Na neni. Na neni. Bato tanga ba ene na parce que ene nani baza ba ene na bino yo ba nada ene na nada bimi boso na oh to nada bimi boso mona mwindi to nada bimi boso de mulai to nada bimi boso joli kasimba nada bimi boso ya Ange Kasson sabe mota tena tuni oti ba bimi na neni bato yo so tanga ba bimi na neni ba ene na bino na mamba na lobi boy na neni te nga o ta mamba neni me ba ene na te nga ene na ngati ngato no so tanga ba ene na ngati bato nyonso no tangi ba ene na ngati bato no tanga yo ansulu solo aza vie na nga na âge na neni na mamba théâtre asali ba succès kala na lobi boy aza vie na ngai na âge to kutane to solaka bien vie na nga na peso mbote na Paris place Ozali ve na ngai Mike la Duchesse na peso mbote esili baba ene no na mamba théâtre na âge na mamba théâtre na lobi boy na âge na mamba théâtre ndeni siko bande ona nga banotangelo banda 2009 dana na biso banda 2009 biso sali succès ya CDT to sali succès ya Nzonzingi te to sali succès ya TV boy analogique c'est wana analogique to sali succès analogique na TV boy banda 2009 bazala wapi
bango basali ba succès basangana bango nyonso belé bango ne ba mesana bango bimina banzonzi ba bimina banzonzi na ba groupe nango ba yebanta mais nous sommes clairs tangela nga pièce moko oyo yebi bango ba bima ba tout tangiona tangela ngati yo mto yebi bango ba bima wana tangela nga pièce moko oyo yebi pièce na bango moko basala na groupe na bango na groupe sina président Caleb na peso mbote place aux na big ngam na poser question yo pas nous poser ngam te toza batu yo tuninga ba ko tuna ngati oko tuna ngati des jours de ngai so tuninga ngaso na yebi ke wana baza ba ene na yebi na âge nga na zo boya te moto na te na suki pe na deux personnes bato balinga na âge moto na suki moi bela bino bato bino ba artiste comme de vous ala rabo boya na radio te na est-ce que moto na ko boya na ko tanga kombo na âge ba mikolo na nga en plus yo peut départ depuis pour le roi bon si ça c'est un absolu babandi théâtre liboso na ne yo olobana ndenge yo zoloba bon na ebité so ne peut bato bona na biso ba oloba bon na ebité wana bato wana nde bato bayebi ba groupe bango babanda hein tam sunga na 12 ans ya na 20 ans ya carrière hein parce qu'on a 20 ans carrière ayo yeba na 2018 parce que zo ko banda na ye na ko yeba na 2018 so ngai na sali peut-être 12 ans to 13 ans na ma théâtre ko banda 2009 ti ba 2000 et quelques na yebani ni naza na sala pièce moko lelo ni naza na pièce moko na sala leki ba pièce ba tout tangi wana na nini na nini pièce na idée ba tout tangi na sala pièce ka moko ni naza ba na sala groupe na sala ka pièce moko lokola président nga sai c'est fiston mavinga abeta juste mbandaka na sala ka pièce moko leki ba pièce tout ya ba tout tangi bana eko kanate na wanga ni mutu te nazo ndima baba vie na ngai boye on a biso ba carrière na bango za ba 20 ans ba 25 ans nga na sali ka 13 ans mais sali pièce mort eleki ba pièce na bango tout ya ba groupe na bango o basala eko kanate eko kanate ouais mais yo kana pété yo bien monté habité voilà donc on est toujours na artiste Muchele ata Muchele ko départ na yo fa ba réseau tout le monde bino moi pas réseau tout ça démarqué ou mais te panzana moi te que non donc bo sambler répéter tant on pas président ba réseau OK wana c'est normal na on est clair biso to longa on est pas ba réseau te ba réseau na benga na biso abenga na biso pour ton solo na en solo le président na Mike la Duchesse on to kutana li solo no beta ye bien na président la Duchesse na président en solo voilà to kutana pas la coste il la coste na place on doit répéter na matonga wa izalaka comme la crèche t avant la crèche toi après la crèche comme moi kimi que des marques on a répété na que des marques on biso to yo PC danse iye na mabolongo biso ba to pesa ba danse na bolongo pas dire la coste wala to kutana na président ba réseau ndi aya kolongola biso groupe monique to sanga na ba artiste mususu ndalongola biso abenga na biso alongola biso te me abenga na nde biso abenga na biso l'air abenga ni biso bon totala epe carrière za to kena to bondela e to lukana ba papa na ba mama boya na e ne to ide to sala groupe na biso so na groupe ala to sala yi to travailler pe di to ekipe to kundi ba réseau pour to bomaka e déjà so to continuer à rappeler les autres mais to bomaka déjà mais le wero bomba biso pour to za rappeler na bana moi makanisi za rappeler moi moke basi ebele to komo na ndie biso to sukisi mokili na basi bani basi on peut le bango ba to bomba pe makambango lelo muna muta koma na nene to maturité za raté teza raté basi biso to muna basi ba benge belé osombelo ba bilamba ba sala sala oboye bani yo muna ngai pena nina boesili mona mwinda olobo yo kaete de mula ya oloba yo katenga na olobo kate ange et simbate omuna ka kana na si ndeti ngabe na 12 basi 12 muna nda kuna yi na kino lala le no sona limi mais na tika na boya o mama boya. Ok, mais avec le réseau, relation normale. Le réseau, bon, tout le temps, na yo ka baba on so pasteur, so prophète, so nani. Na éviter mais tout le temps mais relation normale pour ya mabe zate na likambo ngani to kutani. Mais banda to longo to kutana ba 2 fois ou 3 fois, o to kutana na ba réunion bande na biso, ba artiste na biso bazaka na kata groupe ba réseau. O ta kepe to ba ancien, ta kepe to ba président. Les salaires qui sont coûtants et le mais pour coûtants na mambo et tellement scène banda
2010 ou 11, on a été prestation sous scène morte. Ça fait 12 ans ou 10 ans ou 11 ans que prestation scène morte. Ok, siko yo bio prestation to question pe asuka na poser va to chiter na émission na biso. Siko poni bazwa na banzonzi nta. Ozana na banzonzi To mona wala ba YouTube. Ezala ba sangana na to mona ba président vidéo to mona ba kainga tout console ba sangana. Te na travailla na ndeko na ngai équipe peka président Mukwata président vie de loin na pena biloko belé ba biloko pena yo kana pena li soute ba biloko yo kana pena li soute ba biloko ko maka ko kana boni tam so ba santa bu ndeti nga ba gaga ba santa bona linga ngote mais to ça so ba gaga no ba scène ni kana no ba gaga ba santa bona na linga ngote ya bina professionnel mais ba président belé to tourna na biso na bango OK li solo sangi biso na bango to tourna mais pe mutu pa na succès na maman na maman internet on va gâter Ok, voilà, chers amis fidèles, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Pour ceux qui ont le niveau, pour ceux qui ont tangelanga so yo yebiyoza moto yo olanda information tena ndenga mabete pona lobi oseki de la seki ba ngoko seka la gaza problème to na minute na Congo ne to fandi boisize ngana lo makuti na minute na Congo ne to fandi boito bozala plus de 1500 groupes à théâtre plus de 1500 groupes à théâtre ko baleka na ba TV ko baleka na ba YouTube ba fongola ba chaîne ba président to ba fongola ba chaîne ba YouTube ba page Facebook mutu mo ta na pièce ça la succès ezate comment on y yo tangela so yebi websinga ya ta président moko ambanga na mbanga te na lo mambo eza normal tout ça non nyonso to sala ba blague il faut nous sala des scènes hein faut que nous sala ba des scènes tout ça dans cinéma na maka ta ba président ça c'est bana balara hein na balara na ba niveau na bango ko sala plutôt ça yo ko ba cinéma na nemo abi ba président Caleb hein ba sangi na ba mbongo bana ngo ba ba jusqu'au ba par rapport à ba rôle au bena te na mo na rôle il faut to chape na ndei mais ah comment on va mutu bakomi pembe ala tellement lèvre bo asala ne logo tant d'enfant na parler beaucoup c'est artiste momi mo boka fuenge gaya asala rien pour babata photo ba olela aussi bo na scène oh mutu mo azabo boti même en ya théâtre et bien ngoti en théâtre et bien ngoti parce que beaucoup mon sala bongo mo te fo benda baspe fandi mo dimi parce que mo ba scène o ebité ce ko yesani o momi mo kwa aka akoma bassin akoma boyela ka do denda bato mapoto malili tala bolanda ba baso na terre bolanda ba na bini. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Mot de la fin. Bon, mot de la fin na pesi ba mes condoléances na ba famille nyonso ba père de bandeko na bango o baza bandeko na biso ba artiste mes condoléances na bango mbote pe na bato nyonso baolanda biso na chaîne na biso oyo na pesi mbote mingi na bato baolanda eza na o mafinga te ezaka na o recadre nde bato mosusu bayebi te bao bayebi te pesi mère Julia Bosu mama mwasi akendaka Chine aller retour na pesi mbote place azali na pesi mbote na madame Diane États-Unis na pesi mbote na pesi mbote na Sarah Bokumi na France na pesi mbote na Gypsy Njoli na Belgique na pesi mbote na tonton Kalanga na pesi mbote na batu tout bayebi ngai ba kole welo ba bien merci batu tout bayebi ngai na pesi bambote batu tout bayebi pesi bango mbote na ba oba osika noni na bino bato bolanda bosiliki ona mange ba président na mange ba ontina na pesi bino mbote. OK on pesi bango e président ba réseau Joël président ex-président ba réseau ngana président sikoyo yebisanga siko na pesi mbote te avec président na yote OK, voilà artiste Muchele baningi na tokabla na yo. On peut repérer l'émission avec un message na yo. OK. Mutu mo tinela nga message na poto. Est-ce que on peut permettre na to tanga na yo? Bomte. Otanga ya mabe. Ya mabe to otanga. To yo otanga. Bomte. C'est vrai. C'est vrai. C'est un téléphone. Pode ter o sangue do também. O silicate? Não se liga até? O silicate? Não se liga até. O silicate? Não se liga até?
ya mabe nde nazaboye bato tu bayebi ka nde nazali bon inayebi te bango ba commander telo nika o nazali ka nde nazali ko permettre nga ayo tanga na baza ba ina téléphone tout un message on aussi nasi aussi gâté bako tu opine émission bon bako tu ka bon ndeza bon ateza sans pide bako tu na bako tu bon bon nayebi ke na sala erreur mo orthographe bon nayebi te so erreur orthographe ande bato ba ba chango bo ekoma bon nayebi te ba chango bongo ngana le biboy baya otanga olaksa soki photo soki message ya escroquerie nyoso mais ngana bika ke na sala erreur ya orthographe soki za pona makambo wana ochanga ata message ya escroquerie non na yibate bon na otanga on va payer mouton non yeba apé moi aussi bon mita de voilà donc la sous émission la biso la ils ont la caméra après émission dans la message voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission numéro de téléphone des applis plus 243 code na biso ya Congo 89 80 29 700 plus 243 89 80 29 700 benga na yo loba o moni ko loba tebi ke bino loba na bino ndebo message ko loba ngana na problème na bino te o moni ko loba lobi na petit numéro na on enregistrer so o pianga conseil yo so pour ko loba o moni ko loba réception motema na yo et dépendre na yo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mokwa. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Mama Tiffany Mokwa pour la confiance. Je dis aussi un grand merci à mon contact dans ma caméra. Pourquoi pas équipe Mobimba, merci et Béléné toujours dans la émission. Bafwa, Bachala, vite avec nous. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awanga na